Bonjour, bonsoir, bon appétit na baladi sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, chaîne anga chaîne ayo, chaîne na bango balinganga nga pena lela bino ya dégâts. Quand ba o balinganga te, nga la continuera toujours ko linga bino po bozala yanga nga pena zalaka ya bino. Merci na ba o ba soutenir ki nga mwana nga amela ta moi jus, ali ata moi soso mais c'est très ngangu or noir depuis States, ba Congo référence TV. Pesa Marambo Yobozo Marambo. Merci aussi à monsieur 001 Adolphe Modo Yepe à soutenir Kinga pour moi Nanga Alia Kitoko. Merci aussi à Ndé Amaël l'Africain libre, mon partenaire office, mon papouche depuis Conventry. Yécoute Ndati Karangate donc veut dire Yata Tindité. Ba conseil na ekala ba bonane na ekitaranga la moté malheureux la maya malili. Ah. Voilà, merci beaucoup à mon caméraman Azan, ma caméra Zobeta Bilili Kitoko Makasi. Je dis merci, toujours continuer. Tolobaki tozo lela kala ba obazo lela tout en noir toza na kata pasi kolobake to bungusaki moko ya biso ya ba comédien Chiko Pululu oyo atikaki biso makambo zolo ba ma ebele de par-ci par-là toza ana quelques comédiens o tozo tambusa moi micro to mekape ko tuna ba point de vue na bango par rapport ya ba programme ba matanga et puis na ba les ondi oyo zo koloba maloba mingi et puis tozonga pona soigner ko fit. Bonjour. Oui, bonjour maman. Na moni tout en noir déjà na moni deuil ezo laksa karata na bilamba na yo, mes condoléances. Merci. Na peso mes condoléances pour na matanga o amnene komela ki biso ba comédien concernant ndeko na biso atika biso Chiko Pululu mais na une information que bozaki pe na matanga mususu ezaki ya nani? Ouais, matanga tozwa ki est chef na biso azaki directeur technique hein. Ya antenne pe à son âme monsieur Fabien Kaloume. Yende akufaki enterré 100 000 lelo. Mais en même temps, toza pe na matanga ya collègue frère Nabiso Chiko Pululu. Selon ba rumeur et puis ba information toza ki ba ebsa ki biso ke toza la fête le komoni toza la fin de l'année. Mutu nyo sa plonger comme ba fête. To monaki ko sala emporter bon auto organiser dernier hommage à frère Nabiso Simbate. Raison pour laquelle Mikolo va penser qu'il m'a ici, tout fêter nanou et bongo tout ça la organisation ya frère Nabiso. Donc d'ici là pour avoir une vraie information pour l'organisation il y a des frères Nabiso. Pour t'informer hier, Ezaki na réunion na NTPC et pas président Massoum Ezaki hier. Ba kala ki date mo il y a le 9 mais bala ki tambo bazoboya et puis président ça il passe à la qui réunion à part. C'est dit à quoi? Bon, au moins nous sommes à Koufi hein. Premièrement, artiste ne sera Koufi, azarna muta famille, azarna muta quartier, artiste azara pona bala, taza pona dans l'etibiso Congo mobimba. Donc pour lui azar muta mutute, azar muta l'état déjà. Abana ko éduquer masse car na famille na été azo éduquer masse pona mokili mobimba. Donc pona nga ça ils sont à salir réunion, oui, quelque part c'est vrai. Chiko azar fruit naie. Aza mutaouté pas na ko s'organiser mais j'aimerais bien comment le rôle ba querelle na conseiller bango baza ba responsable baza ba président ba groupe mutuwa président masumu to pesa que respect maka c'est notre baoba aussi peut présent ça aza mutumo amnene ponanga ba sanga na ba koma et loko moko comme ça tout ça organisation bien et ça a bien été ça montre que tout ça désorganisé comment quand la loi mutumo comme désorganisation ça fait du mal hein. Ça fait du mal que baza mikolo ba ko comprendre là on a lobby to sangala to comme ini to sa organisation et ça tanda to kundaki notre feu président Mondoueri c'était bien passé pour ani to sagi ini ezali quand même bien to sagi ba boka sur ba fleur ah artiste c'est besoin na boyokani ba artiste c'est pas boyokani place matanga ezali faut boyokani ezala pour mutompe oh tozo kuna to mone souté alors faut rendre donner hommage ezala bien organisé. Non, c'est pelaté no balobi o bakere de côté vraiment. Et ça exemple a bien été baropé sa biso ba jeune. Merci beaucoup, c'est pas un bon exemple pour nous les jeunes mais samba quelques messages na ba fan na bino libanda mboka oyo ba sidikeli bino à propos ya makamba kingaka tindenge ba comédien ba kendaki ko bina ko sepela et kende ko na biso za un peu na morgue. Bon, moi je dirais hein bato baloba ba kaka. Hein maman, comprenez les choses hein. Un mot peut couper na ba réalité. Yo fan di boye Magende, obi mutu so akufi ça demande de l'argent. Pour lui c'est n'anga akufi là OK, yemona libulu toi mi koti ça. Non. C'est à nous maintenant ba frère na ya contribuer. Mais aussi appel en des agi avant le 25. Mais maman n'a pas un mot de mon livre à Monique
avant le 25 mondeka kufi biate yango bendaki le 26 baninga bakei nayebi ke mama atikaka bana pamba te bazwaki moi le pe wana il y a de cela oyo pe kala mbongo bakozwa bakolonga moi 1 franc bapesa contribution mabe eza bafani badéplorer présence na bino te mais badéplorer ambiance oyo esalamaki en plein événement aussi longtemps votre frère aza nanu na mort. Maman, notre corps aussi a ses sentiments. Voilà. Hein? Je ne pense pas que parmi les acteurs, ils ont la moutuna koufé la moutouta zate. Biso tout au koufé la bateau. Vous comprenez? Alors, ils ont encore un sentiment yaki wana mais bazali kaka na rythme. Maman, ngaku na koufé la mwana batila nga fufu na lia. Kasi fa na boya kolia tipo na koufé mwana. Vous comprenez? Alors, non, non, non. Ça n'a pas de sens. Si vous avez dit que non, mais nous avons une place à bateau, parmi bateau, parmi mais nous avons un empêchement. Ce n'est pas un problème. Pour mes alliés, baninga bakendaki basona maman oni na esaki bango akabelaki bango. Mais nous avons répété les cambo car bateau bakendaki. Na ba mbongo maman asungi bango. Eza bata bonne fois ba robo mambo pour contribuer na liwande on a. Eza makambo kotia polémique té. Pour mes ato kuna nde on a biso na honneur c'est tout. Papa Peter bonjour. Bonjour mamie. Mes condoléances. À vous attristé, merci. Wa ne moulayi boitando melinga. Ça m'a l'air mais donc veut dire tonton Tchatcho quoi. Donc moi 1m96. Comprenez pas poto ngala na mukute na otala la ngai ka boye. Tozole la babi biso. Na aider yo kasi. C'est ça la bouche. Merci beaucoup. Babi bouti enterrement ya l'un de vos chefs. Ouais, to zaki na enterrement ya chef na biso ya enterrement Fabien Kalume, paix à son âme, au ba kundi lelo. Il y a un moni de président Saki, donc tout ça, je peux faire l'interview. Vous appelez la matanga Oyebi Chico Poulou, pire petit, à Viennaye, paix à son âme. Que le temps de nos ancêtres le soit douce et favorable. Quelques souvenirs? Je joue avec lui dans 5-5 Nabon. À part ça, c'est un petit qui on se côtoyait, très poli. Balbakar, madame, on Koufité. Moi, je parle de ce que je vécu auprès de lui. C'est un petit très poli, très calme, hein, qui nous respectait vraiment. Mais, on dit que mon client, en réalité, vie on dirait que je continue dans train, soit dans le métro, dans le métro. Donc, je suis dans la destination, à Kitata, dans Moni, pour l'Oulouné, en 1982. À André Am, en 2009. Bon. 2019, et ça parcours à Sali, au Nzambé, Mokotata, Mokilo, Akela, Mokila, il est pourquoi. Si on disait Liwa et Pouloulou, si qui ont mauvais souvenir, et c'est leçon nini ou attirer sur ça parce que les comédiens sont na bango. Mais comme on a un comédien à Lali, na se à Ponga, Belité, Bazala qui naïe, bateau témoigner et tirer leçon nini. Donc pour moi, ça me dirait au moins que non, tout au fond, dans ça, Mokili, femme, tout se préparer. Ma baisse à moi, c'est rancune. Rongeur, nous sommes tous à Tinate, mais tout préparé parce que tu es baraté. Au moins invitation, il y a anniversaire, il y a fête, hein? Tout préparé en haut. Mais le West Ham, tout le monde préparé. Donc l'IWA, pour me dire que l'IWA, tu prépares tant toujours vivre bouille. Donc aujourd'hui c'est son tour. Demain ça peut aussi être mon tour, soit le tour de l'un parmi nous. C'est un peu ça. Donc tant tout ça dans mon culture, bara au Salabolam. Merci beaucoup. Au cours de ce conseil, nini na ba comédien oyo, ba moni matang koma neti lié moro boya ko s'affronter. Pour déjà comme kobima oyo azo kize oyo, o azo kwa kize oyo, o azo kwa kize oyo. Atake bino bo umeni moi muke na mondango. Soki mutakufi pour nani to sa kizanaka entre nous. Bon. Ça dépend de la conception ya mutu. Neti kana fani boy. Na za na principe mo vina vivre nango. Soko linga la ligne, soko linga te na linga nga yote. Et puis peut-être ba circonstances ba matanga nde et ça là que non, écoute ça biso na batunyo surtout. Zera ko les exemple que moi tout. Traite-moi de tous les mots que tu veux, je m'en fous. Si tellement eza o nga na zate. Donc accusation mususu, je ne sais pas. Ba tout ça ça pour le sentiment.
Batmusu Basalango. Précisément, lobby Boboa qui s'acquiert. L'un des comédiens, Baboa qui s'aille, Baby c'est la réputation. Non. Récemment, Petit Moukwata, Boto Sana émission. Si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, Bossalina Moukwata émission. Moukwata Benga qui est tout ça qui est là comme Moko. Moi, quand il est sur YouTube, na chaîne Noyo, Oyo, Moukwata c'est un partenaire Nango. Ko bois qui ça, c'est trop dire. Vous savez quoi? Tout ça n'a pas un mot entre les bisous congolais. Hein? C'est connu de tout le monde que les Congolais ne s'aiment pas entre eux. Ça, c'est une réalité que nous devons éviter à côté. Et ça, c'est le lot. Tu fais un amour dans tout le monde, Peter, mais tu as un numéro. Azan numéro Peter. Aïe bioté, Azan numéro noté. Mais aussi, notre numéro nayo. Pourquoi? Je ne sais pas. Bénéfice de rejoindre Ezalaka, Nini. Bobanate, boyebanite, bosola rappel bien. Mais mon sous-producteur a besoin de numéro nayo, c'est pas toi qui n'a pas d'angoti. Donc on a baraté. Asa a besoin de place non tchan de konaye sogini. Donc nous surtout on a besoin, ce sont des futilités. Et ça béblo comme ko ezanango na sens atam kete. Moi tel que je suis là, ceux qui n'a pas numéro à Moutou, so babenga na pesaka. Ceux qui en tout cas, je n'en ai pas mais na ko lukana ko pesa. Je vis comme ça, sans rancune ni vergogne. C'est ça ma nature. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est par là. Tout ça. Bonjour Benoni. Bonjour maman. Merveille. Merci pareillement. Mes condoléances. Merci. To kangio, to monio en plein Ndela. Singa pe ke bozala ki bouti enterrement, il y a l'un de vos chefs au Akufaki. Abelaki. Bon, Abelaki, chef Abelaki. Abeli sengi ke ngongane ko kinzamba bengi akei nae. Voilà, chef Akenda qui met aux appels sur matanga mususu en tant que comédienne. J'espère que bien. Oui, nae bien on a matanga. Na eu posant matanga. Ngapé na matanga voilà. Yango moni, tozo continuer toujours au lata noir mais parmi matanga là toza nango ba organisation zo salama na ba réunion zo koma. Oui, nazo koma na zaki dernièrement na kitambo wana mo désolé mais na kitambo wana en tout cas. Nazo ki taxi nazo ngena nganda pour éviter maquiller les cas no les wana. Des autres vie ba comédien to bana kitambo. Non bana kitambo. Pour attaquer ba comédien? Oui. C'est dit à quoi? C'est dit que comme Kolobani n'importe quoi que oh bino bata théâtre, botelier poison, akufina poison, boué. Donc bablo bon ça la ba menace wana ça kitoko ata muketi. Donc liwana ye nzambe ye mo mutaye bikaka ato bali batela ki poison ato le bakufa ki na famille na bango ato basali boye wa koloba vrai version ya liwana ye et ça ka seigneur mutaye bien oui bon bato bazolo ba ke vide l'un mutalakela ki bato batela ki poison mabe pulu loza ki parmi l'un d'eux yango wana à côté 2019 te les apeka ba les ont dit. Oui, ça l'on dit non parce que place wana oyo pulu ataki poison pas présent vidéo nga na sala kiti yo osala kiti mais bato bazala kiti alors yo le beka que verso ya malamu ka mutayi bi onzaka nzambe kaka ce que eza poison nzambe mukayibi ce que eza makamba famille na nzambe mukayibi ce que liwa maladie ya beleki nzambe kai mukayibi uzumwa tukubate ke mutu batela ke poison o basali parce que nga na yebi na ngati nzaki na ngati alors na koyi komema ekulusu na mutu na ngate likamo na yebite le bakati kana loba en tout cas wana fama na yebite so kufi na maladie ni. Merci beaucoup Mélodie. En tant qu'une fille comédienne, lelo na ba matanga ba fille tolataka ba mabe le libanda ba mukongo libanda ezala ngo elamba liputa mais atongi mukongo décolleté libanda na ndenga mabe le décolleté na ndenga mabe aussi longtemps muninga na biso collègue na biso to oyo akokufa to kokunda ye. Moi, quelques messages européens, ça, l'un de nous, oh, bah, comme attendre pour na tapage, pour na cils, pour na faux de temps, pour na lata qui te remarque, quelques messages. Ok, merci beaucoup. Obi que maman n'a pas les ala qui est moto ya kufi photo pensionnaire. Mais lui, il est sonnaire sous-souté. Et ça là même donc beaucoup de monde ça m'a sentiment mon boyé, ba mon abisso, d'autres côté les andi moto ya kufi. Mais comme il m'a couvert qui peut sauter, tu as oublié qu'il y a un tel élément en gaï. Donc les andoués, non sommes la mal en tout ça mal en gaï.
so so uniforme na ngate no so ba club tanga mo mukuse bo tanga tika mabe libanda ba mona nga groupe wana ba mona na lata kitoko bo na hôtel groupe surtout comment neni et comme bitumba ba groupe na hôtel groupe wana groupe ba mona nga na sina longwa kuna la ko ba ko musume na so ya matanga ba groupe ba mona nga na zala na zali mais ça bon côté to tala hote to tala mutu akufi o so be uniforme boye tongi sa ata robe no ya normal tongi sina yo ato tiki libe libanda est-ce que mutu akufi to kota mabe na yo to kota la mutu akufi yenzo to na bibo mazo na yo buma mpende na yo isa vale isa mobile na yo isa biso mona ngote mama tato lobi na biso boye batika te ba chanzaka te non dossier okuti ya be ya o ya gotika bilamba libanda mama longwa longa efasa ngo bosala o mona matanga yo mo mona da wana no wana ko ba ngate o mona na okaka o mona. Merci beaucoup lelo pe ba comédien na matanga on kaka matanga et comment lokola comédien soka kufi mama nanga sujet ya internet lelo tout le monde en parle tout le monde dans lobela kaka matanga mama pona yo un mot lelo ba baise comme on peut ça ma pona matanga conseil. Alors en tout cas vraiment faut batika na ba biloko wana za malamuti isa malamuti muto yo akufi foto honorer tous ani na kinga kimia ba biloko so mo sala même comment on les quand même nangai alors vraiment conseil ka batika loko mo sala plus ya malamuti. Merci beaucoup. Bien OK. Merci beaucoup. C'est par là que nous chutons avec l'émission d'aujourd'hui au Tomeki. Boyo kibinomo ba comédien ndenge balobi ndenge ni ba s'exprimer par rapport ya programme matanga pe par rapport ya makambo loba malobama na kati ya matanga pululu. Ba fan na biso ya poto o bozalaka kuna balobi bolimbisa bango na événement elekaki bazaka kana souci ndenge bazakolela. Merci à mon caméraman na sima caméra na kotanga komote aza dans l'ombre hein. Ba vi totanga komote aza dans l'ombre. Merci à toi. Merci à tout le monde qui me soutient. Merci à Ndaya Maëlle, merci à Adolphe Mbodo, merci à Nansinga Lolamote Makijos Maya, ma grande sœur propre, Balobi Yende, coordonnatrice à Châtelet la Star TV. Merci à toi, bonne année, à tout le monde, ma mère, Césarine Omari depuis States, mon petit frère Alda depuis States. Bonne année, Nabino, bisous, bisous, bye.